Elisa Lobi. Ava Baba Labino. Demboye. Nade Kazagene. Again. 15 minutes ya mayebisi na Océan du Congo, minute zomina mitano ya mayebisi na Océan du Congo. Bokota bo s'abonner massivement. Merci na bilo déjà boza la confiance pe boza ko s'abonner. Ba o non ba s'abonner te en tout cas vraiment bo s'abonner massivement. Ba o pe bo partager la émission. Bo partager pa bande ko mususu o non ba yebite que l'Océan du Congo makambo ya kitoko ezalaka. Vraiment yambo peza to kota la mama ya likambo la biso la mayebisi na biso mokolo malelo. Esengeli ete la pesa basi babale yangu ya mbote Anita Babe Ifokuyo moto na plus de 32 pe mama aja awa assalamu alaikum mama nangape assalamu alaikum na ba musulman nyoso mama aja moto mojali mozima mite mbote pe lisusu na alino moke monseigneur liso yankolo Hollandais noir et le balango Ginolo soit mon ami privé et personnel. Bon rétablissement. Maman d'Angola Alino Moke, Liso Yankolo Azako Kayona Mokiteno, Florence Batondomido. Merci encore une fois na équipe technique Nangawana la Moni Penza Kabouya l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Notre coordonnateur d'Océan du Congo, Peto Moniboro du côté montage Zabongo Dacosta El Campo, Mona Mobalo Alela la Nzambe le Kolamaya Komela, pe directeur ya recherche stratégique la biso Bongo Pape Jay, notre directeur de recherche et stratégique, Sango Mokonzi, pasteur Didier Lompinga, pareil à Bemiso Babiso, voilà tout le bi vraiment, mbote et comme la binonio so obosoba fidélité pour nos colanda 15 minutes. Bandeko ezali mbutumbutu la République démocratique du Congo, moi comme moi moita moi makambo ebele, yango penza to lobito pesa basango pambate le 11 mai. Le 11 mai, date historique, oyo to ebite Congo ekokufa, Congo ekokweya kasi bande ko balandi mbutu po te lolenge bazali ko lengela yango nanu to mona la biso jugement ya boyete jugement o bazali ko boya bato ba ya ba boyi ba panzi sango ba ya balobi ekozala bongo en huis clos ata ko ba o bazali ba kala te pe ba o bazali ba kala te kasi balobi mo panzi sango akokoma te bande ko balandi bo supporter nga vueza malamu te. Mbutu le 15 mai jugement à Vitel Kamere et longoli zizi mususu pe bazali ko luka zizi ya mayele zuzi ya mayele pour la kosambisa Vitel Kamere nini ekoleka le 11 mai bande kolanga mayebisima komela bino mbutu la République démocratique du Congo tozali kaka kokende bande kolanga yi boyebi ete la mayematali coronavirus ezali bongo maladie oyo balobi ya bosoto esengeli kosukula maboko penza malamu kasi est-ce que soki mutu a dénoncé ba insanité ezali lisumu na yango na yambo penza lokato kotila mayematali coronavirus tolekala lombango la kotombola likambo ya mona mboka karmampa oyo bazali koluka ye penza mona mobali wana akomi na problème pamba te bango baza kosenga biso tolata kashne bango bazali kosenga biso tosukula maboko cela veut dire babongisa pe côté sanitaire na hôpital babiso pe la bisika nyoso kasi yela botombola ka mongongo na ye lokolo se de la presse e balebo ya mbindo koloba biso likambo ya mama ye motala mambi mabe makomeli kasi bolanda na extrait ya mama ye mo bongo tozonga la sima. Honorable Abdon Etina Lemuntu, il s'agit là d'un mariage à famille recomposée. Oyo aye na 25, oyo mosiso aye na 15. Bapara bayokani, bana boko oyo la nini, boko mesana. Awa ezali likambo ya kofinga te ezali likambo ya koloba pona ko sensibiliser pona tobongisa mama emo rien ne va okuki konimona insalubrité eza na kati okondima yango te or insalubrité koko memela biso lisusu maladi makasi okomona bampoko baniau bangembo courant ezali te morgue solo bibembe poli motolu ya bana bampoko bakuma kolia non Dikenda soki na beni
Merci bandeko balandi wana bolandi penza mama ye mongai pela lobika lokola karmampana boy na ngai bo mangala hôpital wana pambate bazali la ba pharma poche mona mobala la kosite mayebisima komela bino jino loso bonyali aza témoin ya makambu peto mona ta ngala kota ki hôpital bandeko bangai ezali ete kisi o la pharmacie hôpital ezali te mais la poche ya munganga kisi ezali azali ko benga tata ko somba kisi libanda te yaka a biso tozali koteka yango kasi karmampa lobika makambo masolo pe bilo so boyebi ete sala makane ngumba la biso ya ville province ya Kinshasa pe la molongo momba ya République démocratique du Congo botikaye bato ya bosolo batele mapola ko bosolo merci na karmampa ozana soutien total ya océan de la presse congolaise toko beta mbela tango likambo ezali benga biso pe toko zala la yemoko karmampa akopesa biso moi espace interview aloba posa ya motema na ye po alobika mayema solo bande ko tozali kokende makambo mazali ka kondongwa Vitel Kamerhe ndenge na uteko ebisa bilo la libango ete alobi basambisa ye na nkuku te soki bakosambisa ye na nkuku akokende te wala maloba ya Vitel Kamerhe euti bongo epa ya bato ya INC Vitel Kamerhe molobi tina makala mayebisima komela bino pe ekomela Félix mabongiso bozali ko bongisa ete Vitel Kamerhe le 11 bokelo kosambisa la grande instance bakanga ke la parquet matete aux yeux de tout le monde Vitel Kamerhe a dit tout OK akosamba la coulisse te il faut ba presse bazala peuple ezala eyoka mpoke ya Vitel Kamerhe le 11 mai bofungola mato ibokanga mukolo wana po oyo kosala na République démocratique du Congo kaka nzambe eboka yebi tokei na mayema coronavirus ndenge na lobaki bolandi mamayemo a dénoncer ka bensanité mona mboka alanga nzembo karmampa karmalove tokei na munganga wa biso Jérôme oyo ayebola kati ya Kinshasa bande ko bangai océan alobaka tuo bokosela ka batu makambo te Jérôme azali rwandais te bande ko banga soki bozala information te botunaka Jérôme famille ya Jérôme ngala yebi yango moninga langa moko azali bongo ndeko ya Jérôme na yebi famille na ye mwana mobali wana azana problème na ye ya santé libota na ezali kolela pe benga kinga mama se ya katolo ba pola di mwana mobali wala ye awa ayepo aluka kaka liwa po ba boma ye parce que OMS e boya ko soutenir makambo ya mwana mobali wana yango bomona ki ete na mayele na ye ko bima azali mwana moke mibuna ye ko kozala 33 ans ngala za ya na ye azali na 33 ans cela veut dire mwana mobali wana azali angolais te azali rwandais te botika kako pesaka babikolo mususu botombolaka yango pe bofinaka bana bino wana tolobi ke Jérôme zonga parce que topekisa ki okoya awa te mato imango ngimba bomaka eloko ni yo kosala awa oyebi non pasi o bima nango awa nini okoyi koya kosala a Félix akosala eloko nini to oyo komitika mais tolobi na bino boy soki Jérôme azuli susu problème ndenge bobengisi awa en tout cas biso nyonso toko s'en charger la bino y compris président de la République mwana wana aye kosala nini po bo approuver biloko la ete Madagascar ndimi yango botika ye abikisa ba malgache eloko nini boko benga ela lombango po bino bozala ka mato imangongi kisi mususu ebimi awa kaka munganga la biso ba chercheur ba luki yango balobi mana COVID-19 nkema boboyi ko approuver yango muyembe boboyi ko approuver yango Sonia estali bilo po bomoni na trompe abandi konzima mwana wana yango bobengi a lokola coroneralité po bo corrompre tolobi miso la biso ezali ko la bilo to yebi po ni bobengi bo rata ko bomaye bolingi bo bomaye mayebi se o makombe la bino penza ke bokeba parce que yambala oyo bokolonga mona mobali wana te bokolonga ETP Jérôme zonga la Madagascar eloko nini oye koluka à la République démocratique du Congo boni bobunga ka onkela ki olofela mayebi sola makome la peyo moko Jérôme po yo komitika la kati ya libulu ya ngoma bande ko balanzi to l'équipe peza la lombango koloba makambo ya banen Congo kuna penza la Congo central sans oyo bazongisa ki bango en tout cas mbutu la Congo central boyebi était ancêtre de mon ancemi na Congo central bazaye ko zoye lokola nzambe bamona ba mama ki pavita bamona ba mfumu kimbangu bamoni ancêtre la bango oya bimela bango ne mona nsemba zoka lokola nzambe alors plus de 30 morts na Congo central alors eza mbutu ba o bazolinga ne mona nsemi ba o bazomona gazo seme trouble mbutu ezali yango tozali ko senga bongo na gouvernement mayebiso makomela bino précisément président de la République yondo zali gara de la nation tala likambo ya ni mona nsemi bo pesa mbongo na ye tangu bolaki yango tozali ko yebisa ete ozali ko souffrir pamba po ete ozali préparer te eloko ya moyibi ezalaka malamu te pesa mona mobali wala mbongo na ye longwa na je ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila azali ko mela o makila moke bandi ko balandi na ko sunga ka yo oyo lingi basunga yo te kasi biso tozali ka kolobela o mayebiso makomela yo botala bilomoko peuple Congo lolenge nini eyembeli Joseph Kabila Kabange Félix
tala yango malamu na bato na yo o bolobaka mingi. Bande koto che wana poto te bato ya Félix pamba te bino bozali komona lokola biso tozali bandoki na bino te toali koloba kaka bosolo yango tozali koloba bino bozali nzinga ya tata mokonzi ekolo boloba afuta misolo ya mwana mobali wana papa wana apesa esino te trouble kobima bomoni bato nyonso ya Congo central batelemi pe bazali te nyonso koloba lor to lingi trouble na biso ezala ya bien poto bengala yo to bengala pe bande ko mususu kasi to boyi penza ya mbilinga poto pesa Hippolyte Kanambe maboko biso to lingi yango te na sir bayebisi makomeli bino bande ko balandi wana tozalika ko kele mayebisi na biso mbutu na yebisi bilo Congo eza déjà likolo ya crique bande ko wangai to ko mona mokolo mosusu Congo e baluki kasi Congo e balukale tuluku ya bato boye bande ko bangai mayebisi oyo océan de la presse alobaki la bilo ete na mikolo misali ko ya océan akokitala se pola ko kabola mo bakashine na mama océan azalaka mama océan azali ko kamba enguba ya ba mama océan lingaka bana ekolo waye ata ko azali mayaka kingo ezangi mayaka kasi na mo moke asungaka ekolo waye na complicité ya mama Sidonie pende ko langa na Maroc et je ne si je me trompe pas to solaka no mingi na nzela ya papa Jean ndekolanga otindaki mwa $10 na ekomaki kasi bozwa mwa extrait muke ya bokabole biloko kabu ya l'homme puissant de tozongi mwa muke biso toza communauté internationale toza chaîne internationale tosungaka ba mama azaka na lingomba nango ba mama bolikamba kashne ekoyi makasi na mboka na biso bazokangela tomona bandeko na biso mosu na njini babomaki soldat bomaki mutu moko mpona kashne yango tolobi na mwa muke oyo tozozwa to mekanani kokabela ba mama na biso esika oyo tozali babila charité bien ordonnée commence par soi-même yango nazokabola kashne ndambu bazokontinue kaka kosala baoyo bakozwa lelo lobi mpe bakozwa yango sikoyo toza kokabela bino yango po bomola mpasi te mama nazokabola deja bande ko balandi wala bomoni yango extrêmement moquette tche lokola ya karma pa mama ye mokasi bokozwa yango no commettre na océan du Congo la bala bilaka pe na ni world pambate ezali bisika oyo tozali koleka bande ko balandi na Congo ezali kopela moto nini ezali kopelisa moto la République démocratique du Congo ku monter oyo ekosalama na mikolo mizali ko ya océan ayaka kaka ko yebisa bino est-ce que kozala bic rouge est-ce que kozala destitution est-ce que ekozala Félix akende yango tozali kosenga la bayimboka Congo bisika no so bozali bolandanga la bokebi mayebiso makomela bino tozela te bato bakufala bokono poto lakisa bolingo babiso tozela te bato bakufa poto baketo bandai kolinga bango lelo yo mona yo ekolo Congo tobongisa poto sunge kolo wabiso bino boali libanda biso toali na kati o tozali komona bino bozali komona te engumbu ko tozali koyoka bino bozali koyoka te ebele pe tolobaka ngo netando ekete parce que ezali dignité ya koloba makambo mosusu na déontologie journalistique kasi tosala ka violence ya kobima koloba yango monaka ke baza koluka biso kasi tango na lobila bilo boye boyokanga penza la litoyi ya malamu pe botia yango la misala papa Valère botia yango la misala
papa rifer oyo benga nga les États-Unis d'Amérique bo tiango na misala mama o benga kinga vraiment to mi bongisa soki boza tami balé misato o bo signé na mo mokela bilo pour la ko délivrer Congo lobi Congo pe ko pesa bilo maboko na posa ya misala na bino po to moni ba congolais boza penza metema mabe qu'on se le dise boza metema mabe bolingaka Congo te bolingaka mboka te mayebiso makomela bino to bani pela ko kena biso moke pour la ko sukisa wana tozali kokende lisusu na maye matali este mabiso bandeko este est à danger to belela yango uta kala boso mona distraction ba boy ba lobela este lelo ba tomboli ebola ba tomboli makamunyoso kasi ba bosani ke bato na este bazali bobele kokufa bandeko la biso la este bazali bobele kokufa bandeko la biso la este bazali kokufa bandeko bangai Tommy Sangisa et le biba révolutionnaire bazali prêt pour la révolution kasi et loko zali kozanga ezali misolo basala ka révolution na malobate basala ka soulèvement populaire article 64 na malobate parce que la maloba médiate stolonga ki Kabila kenda Félix akenda polo lengo se alobaka mais ba vandité mais loko la balonga ka la malobate et sengeli to lengela tous les trois partis babiso poete makambo mazala malama yebis o makomela bilo mingi ya kolobezali kasi pola tango tosukisi boyena mokolo malelo kimi ya nzambe tata ingela la bilo nyoso bosomba fidélité pour la kolanda 15 minutes ya mayebisi na océan du Congo. Merci na bino penza ba mama o tango bokota la bilili bokozala pela mitema mususu ya kosunga mama Sidonie tozali pe ya kozela yo na esika oyo lobaki ya mama wana tosa na lombango po ete bato ebele bazangi pe bokoyoka ba réclamation ba mama nini bango balobi moto mojali moto mozima mite. Merci encore une fois na lino moke liso ya nkolo eloba mama dangola ba programme dangola no bondi ya botarde bono ete na RMS ko komela bino la reine queen mokitene Florence Patondo Mido. Vraiment bandeko bangai kabuya pesa ngama minute muke atela Alexis seconde mayebisi makomela ndeko o précisément na Italie pe lazali kolela ipa ya bandeko banganyos yo na mboka ya Italie plus 39 papa na ngai mayebisi o makomela yo biso tozali basi ndumba te papa oyo azali ko menacer journaliste la biso maman dangola bakocha ye wala la moi extrait ya émission ya moke po tozali mayebisi kotindela ba photo ya bolumbu kotindela ye motaka na ye kotindela ye ba bêtise biso to ya la télévision pona kosala makama bete to ya la télévision pona kosunga kolo wa biso tozali ba journaliste tozali ko s'informer ko se cultiver rien que pour to informer bino alors tozali wala te pona makama be yo lokola olobi obomaka ndeko na ngai oyebi océan de la presse te muto o azolo bano lelo oyebi ye ata mokete keba ndeko lango komona nga na Italie keba pongi na Italie ekozala ya kokoso na lobi keba ezala mbala na oya suka wala mayebisi makomelo précisément na Italie et siko ozali mobali ya bosoto mobali ya bozoba mobali ya bolole na tango oyo batu bazali kozwa mayele pour la confinement batu bazali koluka lolengeni ya kosala po ete batu bakufi bayike okanisa yo zali kotindela mwasi moko bolumbu na oyo ya mbindo wana sala yango bisika bekobiste na o epai na yete na sukisi na nga wana. Merci na Kabuya l'homme puissant, on échange pas l'équipe qui gagne et ça qu'on koy bokila lokondo FMP4 Djinolo soit mon ami privé et personnel. Kalouji Pembele, petit frère propre vraiment wana moyena bosanezate Eli Vatican, que Dieu vous bénisse et tika la bola kombo ya tout Congo. Amen. Natia. Hippopotame. Mama na bango hippopotame. Tatana bango hippopotame. Potama mongo oyoka elenga hippopotame. Mbela mwasi ya mongo ayebi kolamba mpondo alimbondo hippopotame. Iso moto hippopotame. Nyango mpambe hippopotame. Bolila nsoso kapite aloso hippopotame. Bokila lokondo efala pekato hippopotame. Anyati esende hippopotame. Viens boketu. Taba, si papa soda za, si papa soda vie.